Bonjour, abonné à Maman Bijou, abonné à Maman Bijou, tu peux faire confiance pour s'abonner à la vidéo TV. Maman Bijou, n'a pas conseillé la vidéo moi muké pour nous appeler sabino conseil. Bon, moi la Maman Bijou n'est nazande nazala raté parce que le est le 22 octobre. Et ça jour où on a bungi sa papa langa. Ça fait le 6 ans où le papa atika biso azana biso lisusuté. Na bande ko tambola idemo yelinga kana sa la vidéo. Pour na couper sa conseil. Couper sa conseil na bandeko na nga ya basi, couper sa conseil na bandeko na nga ya mibali. Mama azanzambe ase, papa azanzambe ase. Donc tout mikarakto et daraba parents na biso so bazana bon moy. Et ça vraiment important makasi parce que lelo soko zangi papa esili hein okozwaka eli susute, lelo soko zangi mama esili okozwaka eli susute. En tout cas, ce que esunga ki maman na yote, osunga ka papa na yote, lelo ozangi ye. Donc, il est trop tard. Il faut aussi la makasi ko aider ba parents. Nazo ko dresser mingi na ba bana oyo ba sundola ba mama na bango, bana oyo ba sundola ba papa na bango, boyedara ba parents na binote, boyedara ba mama na binote, boyedara papa te, boyedaka mama te, osundola ba parents na yo. Quel que soit otikala na mama, quel que soit otikala na papa, olingi ko aider te. En tout cas, ils ont malamuté. Ils ont malamuté parce que biso ba parents tout ça là tout pour la balle na biso. Et comme attendre sous na retour ce mois na colis pour na mois na asale la yondenge yo sale la qui ils alla ali sous-souté. Mais ils ont vraiment important vraiment il faut qu'on aider papa na yo, il faut qu'on aider maman na yo parce que et ya rotika la yo na ekoya kotika la yo na mutu un jour ce qui a zaté comme kolobaki oui papa langa tango azalaki il fallait na pesa mais aza déjà té asaki maman langa tango azalaki il fallait na aider mais aza déjà té. Il faut tout ça la vraiment makasi ya ko aider ba parents na biso parce que bangonde baza banzambe assez maman bijozo loba lelo toza le 22 octobre ça fait 6 ans au papa na biso akufa. Donc jour à lelo nazala toujours na imère ya mabe na kanisa papa nangai na kanisa kaye ndenge azalaki na Congo ndenge na kendeki na salaki makasi na convaincre pour na zongi c'est na poto parce que azalaka déjà na poto pour na ya kozwa baswe médicaux na ye ndenge journée wana mona ki pasi ko voyager na papa ko komi na Roissy to umeli to bete presque ba 2 heures escale wana ezalaki mulai makasi nazaki na mwana ngai ya mobali Marc kokeni kosombela koko na eba café kokeni kosombela koko na eba mapa na aéroport na Roissy en tout cas to umela ki to souffra ki makasi to koti lisusu na avion to kiti na Allemagne pour na kokoma tina ndako en tout cas vraiment donc ezaki journée moko difficile mais nzamba sunga kiti to koma ki na ndako ces jours tout ça ki na kati ndako nanga j'étais bien avec mon père, c'était bien passé. Si à qui kozwa kosala ba soins médicaux na Belgique tina ndinga kendeki end papa ekotika biso akufaki lelo le 22 octobre donc 6 ans yango yo nazala ba bien fait ebele pona ye akansara toujours ye na ndinga bokolanga malamu na ndinga bokola biso malamu apesa biso éducation ya malamu je suis bien éduqué. Donc conseil maman Bijou linga kaka pesa to kanga makaka na ko banga nzambe puis biso surtout ba mosi tozala toujours soudé papa na biso atikela ki biso amour. Donc eloko na koloba yangwana mama mutu nyoso tozala mokili aider maman na yo aider papa na yo. Bonjour mes abonnés, Maman Bijou lelo azana moi mawa. Lelo eza le 22 octobre, eza jour où on a bungisaki papa nanga. Donc, ça fait maintenant 6 ans depuis Akinde, parce qu'à Koufaki, en 2016, le lot en 2022. Maman Bijou n'a pas souvenir, il y a madame, il y a belé vraiment pour naïe. Donc, la ligue kana il y a comporté, babonné dans conseil. Maman, papa, tant que na bon moi, il y a bandé ni à kosali sa ba parents na yo. Yeba ndenge nini ozala bien na ba parents na yo parce que lelo soki papa kufi mama kufi ekomaka trop tard. Mwana yeba ndenge nini akosunga papa na yo yeba ndenge nini akosunga mama na yo eza na bana mususu ba idara ba parents te eza malamu te parce que mama na papa
donc tant baboko la biso basala nyonso tout ke tozala malamu mama zala na mbongo te mais basala tout mona na ye mama ya mutu soki aza na eloko te asalaka tout abokola bana na ye bien ata loso pamba oyo na mafuta bana balia mais eza na bana mosusu so bakoli donc babosani ta mosusu nde ni mama na bango akolisaka bango na pasi bamama mingi bakende koteka mpona balesa bana na bango mais bana mingi babosanaka koma apasi mingi so mwana koli ta mosusu mpona aide baparent na ye nzoki eza devoir na biso ya koede baparent parce que lelo soki mama na papa baza te otikala osimba mutu otikala kolela baparent na nga ntango bazalaki pourquoi nasalaki boye te pourquoi nasalaki boye te ekomi trop tard biso papa na biso ça fait au moins 6 ans aza te nga natikala na ba souvenir ya malamu mpona papa na nga parce que je sais que donc papa na nga akolisaki nga na éducation ya malamu papa na biso apesaki ngai affection ya makasi donc lelo date oyo ya le 22 octobre ezala date moko ya pasi mpona kokanisa date oyo kokanisa ndeni papa na nga azalaki na kine donc nde nakende kosala makasi na convaincre ye mpona kozongisa ye lisusu na poto mpona koya kozwa basoin médicaux na ye na ndenge namonaki pasi na Roissy 2 heures ya escale tovandaki wana nga na mwana nga Marc tosouffrir mpona kovanda na papa na aéroport ti tozwi vol toye na Allemagne séjour à papa asalaki nyonso tu na ndaku na nga avant kende soins médicaux na ye na Belgique nyonso tu wana etikala na mutu na nga na ndenge papa akendeki Inde papa ke kokufa en tout cas natikala vraiment na ba souvenir ya malamu mpona papa na biso donc papa na biso akolisa biso na bolingo atikelaki biso amour aedikaki biso bien nga bijunde nazoloba naza bien éduqué nazwa éducation vraiment de base oyo euta na baparent na nga parce que papa na biso azalaki vraiment homme fort donc ba frère esika azali nzambe ayamba azala conseil ya mama Bijou mpona journal lelo ezaka ake mwana yeba nde nini ya s'occuper na baparent na yo sinon ekokoma trop tard donc mama papa yeba nde nini ovanda na bana na yo yeba nde nini opesa bana na yo éducation parce que un jour okoki kozala te baloba mwana nyonso tu yeba prix ya kwanga tango papa na yo aza na bomoi tango mama na yo aza na bomoi parce que un jour bakoki kozala te okotikala na difficulté parce que tango bazalaki oaprendaki eloko te papa na mama pesa mwana na éducation ya malamu parce que un jour lelo soki yo zate bana bakoka ko profiter quand même na éducation oyo yo pesa ki bango lelo biso tukala ko profiter na éducation o papa na biso pesa ki biso ya ngwana biso pe to koma ko continuer ko pesa bana na biso donc ezalaka héritage moi mama ye bandeni ya ko éduquer bana na yo parce que bana na yo pe bazala malamu bango pe esika bakokende un jour bakoka pe ko éduquer o ba vidéo nanga nazo saela bino ndambu na okende kaka commenter yango je sais que conseil nanga ekokoma na babone nanga batu nyonso tu bopesa ngai confiance bo s'abonner na vidéo suivi mama Bijou lobi mayele bazwaka ngo kaka tamso yo komela yo na kati ndaku na yo osoki para na ba parents na yo te oloba te mama Bijou lobi un jour ekoma trop tard ta mususu pozo e bandeni akoki ko éduquer bana na oto kanisi ke yo bandozalaka seko na seko non mama Bijou lobi un jour kozala te bana ba otikala kozala na pasi lakisa bango éducation pesa bango éducation ya malamu c'est le moment parce que un jour sokozate bakoka ko profiter na éducation oyo ko pesa bango bye.